Bon, naye koloba na bato yo baloba zoloba loba. Nga mwana pasi pa mbongo ngani. Kana za sir na nzambe na nga. Nzambe na nga sala ba grâce minene. Naza makasi na ko défendre ya jeté. Oh bato nsolo ko kipaka bango te nga na kipaka nga na yaka. Na yena ko répondre bino mukie. Na publier image ya papa Simon Kimbe ngani nzambe molimo mo santo. Ya ndaku na ye ya Angola esili. Sikoyo bato bana baona maturité spirituelle te bazoya bato ngeli nzambe ndako zamba za la ndako baba njo seka baolo babilobela lana ebison ne onanga omoni yo soza kana nzambe te ngana na nzambe yo nzambe na yo o imagine ka ye omona ka ete siko ngana mona ka nzambe na nga toza deux personnes différentes. Yo yebi ke nzamba aza mo pepe. Menga na yebi ke nzamba amoto. Asalanga na elilingi na ye. C'est leur ressemblance na ye. Yo yebi ke nzamba aza moto. Menga na yebi ke nzambe na nga aza moto soki omoni kanda na ye. Mais azali mutu. Yo soki nzambe na nga liaka te, yanga nzambe na nga liaka. Yo soki nzambe na yo amelaka mai te loko te yanga nzambe na nga amelaka. Yo soki nzambe na yo aliaka ba offrande te o botiaka ba offrande nzambe bokino pesa pasteur na bino yanga na pesa ngoma na maboko ya nzambe na nga. Doso na pesa ya pasteur bena o mbe image ya ngwana kepena ba offrande da biso ke tina maboko ya nzambe na biso. Toza deux personnes différentes. Yo mona nzambe no temenga na mona ga ye. Ngasola na problème na ke mbangu na nkamba. Yebi ke nzambe na ngaza kuna na kutani papa boyi ngai solution ezwami. Na teko soka la maya sima o kolo yesu azalaka na ngope. Alors, yo defanda kolo yesu me oyebi ete ozakaka kolo yesu yaka soki ba lakisi yo ye okoboya ye po oyebi ete so ba lakisi yo kolo yesu ndima ye oboyo bi jamais ete mais kolo yesu abotama na ndaku kolo yesu akoli na ndaku kolo yesu balesi ye kolo yesu asali nyonso oyebi ete me odefandaka ye kolo yesu alingaka bato bayebi ye nde badefendre yo oyebi ete kolo yesu aza na foto te mais abotamaka azalaka mutu ti akoli mpe na kati ya bato ti aliaka alalaka asalaka nyonso donc bino siko bolingi nini po ndimaka za nzambe papa soki maokia ngani molimo mosantu kaza nzambe abando bana zamba nzambe akela biso bana na ye to sa ba serviteur na to ya na mokili to tondisa mokili to komisa mokili na niveau elingi ye ozoyoka donc nzambe so azakati na biso akovanda na place ya kitoko ya chic po nzambe alinga salite te nzambe alinga propre nzambe akitisa trône na ye akitisa yango na se kati na biso bato nkamba Nouvelle Jérusalem esika nzambe avandi esika les trois trinités bavandi obino boyebi ki baza molimo mona na te ba mopepe biso to yibango ke ba bato to vandaka na bango to yibango. Alors ceux qui ont la distraction koya ko tia distraction na ona ba commentaire te tala kaka leka po oze ya kobungo miyebiti omiyebite kiyeyo siko ngana ka fier po na miyebi kiyenga ressemblance à nzambe nzambe asalanga moyindo na elilingi na ye po nzambe aza moyindo kolo yesu aza moyindo bino boyebi te botiaka teme na bakimbangiste te po mabomba mi ya nzambe eza na bakimbangiste mabomba mi ya nzambe eza na nkamba Nouvelle Jérusalem alozo kotelanga makelele moko boyo mutu oza na yo na manque à sagesse spirituelle au comparé na sagesse spirituelle na vandaka na nzambe na yebi nzambe oyebi ke bokamwisa nga papa to mama luka nzambe na yo oza ressemblance à nzambe na yo nzambe azali mutu nzambe aliaka nzambe aza mutu lokola nga donc yende asala biso bato lokola ye asala biso bato na elilingi na ye mais aza nzambe kati na bato to comme la 4e génération o nzambe alobi ke
ngabo kona kiti na vanda na bino longo na tango liboso bolonga kiti na tango mibale bolongi te na tango misato pe kaka boye bato ba olonga te abi 4e génération de génération suka o esengi ke ngamo kona kita na vanda na bana nga na te ya bango balembe tiba ko bongwana pona mutango ya suka bakota pe ebele nzamba zanzamba mawati Église Kimbangiste Kamba Nouvelle Jérusalem ezo yamba mindele bayindo eza église de noir te ezo yamba mindele bayindo chinois nde mutu nyonso po babana tata simo kimbango kyangani nzamba zalaka se moko ase multiplier kande siko biso to yeba corps nyonso nzambe bino boyebi te so to yebi et puis na koyebisa bino elo moko obozela mukola kokufa moana na yesu kozongela ngona webisa bino bomoni nzambe suki alati nzoto wana lataka ezalaka na époque nango ayoko salela ngo mission wana soki esili achanzaka corps tango ozana molimo mosanto koyeba likambo wana achanzaka corps nzoto ya 1921 esalaki mosala nango mais azalaki na projet ya molai pour 4e génération oyo eza na makambo ebele esali mosala nango mais azalaki na projet ya kotonga église Kimbangisme asali yango na nzoto na mosusu ya dia ngenda baba nzoto nyonso ezaka ye moko ntango nango ekoki na nzoto wana atiki nzoto wana alati nzoto mosusu soki pe alobi ke tango ekoki nzoto oyo eye kosala mission nango oyo ya kosala na corps oyo ekoki nazo changer corps oui toko accepter po biso basoda na etoza bana tata toko et puis alakisaka biso avant nzambe na biso nzambe molimo mosanto abombelaka biso eloko te toko boya yango te po toyebi ke tata achanzaka corps nzambe aza na 7 corps nzambe tata simo kimbango osalisa bato na Lubumbashi aza na prison mais aza 7 esika 7 place azobikisa bato bakangi nzoto bakende na prison bakuti yesu bazoya nzoto nyonso basangisi esika moko siko nzoto na ye wana ayaka nango sikola mokili kovanda achanzaka siko bilongi achanzaka figure achanzaka corps po aza na makambo ebele ya kosala nzoto esali elo mosusu nzoto soki esili contrat nango esili achange corps mosusu mais azaka ye moko biso nde toyebi ye nzambe na biso aza kaka ye moko okoyeba ye ntango oza mwana molimo mosanto okoyeba ye omoni bato ebele balobaka fumuki mbangu ntango azalaki fumuki mbangu asalaka boye te boza ya kobungu surtout bino nde bozaka na problème po boyebi tata te boyebi ye te bino boyebi kake akenda tozwaka na molimo non et 4e génération molimo mosanto ozwa ye na molimo seke bino boyebi molimo mosanto te molimo mosanto et puis pe na bagénération nyonso avanda na mokili avanda na bato na bagénération nyonso azala roi azala mutu apasi nzambe azala kati na bato Simon de Sirène seki oyo amemisaka kolo yesu ekuluzu Simon de Sirène seki tata Simon Kimbangu te mais boyebaka te amemisa mwana na ye ekuluzu mpo yaza nzambe molimo mosanto boyebi te yaya ozodefendre kolo sime oyebi ye te bakolakisa vrai face na ye te siko yo defendaka nani po Kimbangu se kolo yesu bakor na ye aye na corps ya mwana aye na corps na ye moko molimo mosanto ye moko Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit une seule Dieu na 3 corps ya banzoto na ye moko kaka nyonso wana azo utiliser yango mpona yo moyindo obika yo moyindo aza na souci na yo po lobi ozwa indépendance spirituelle yango azokende ko Angola wana eza na makambo ebele il faut tata kene na Angola po ake kokangola biso esika mokili ebanda na mbanza Congo tokangola moto so indépendance spirituelle po tozaka na indépendance physique indépendance spirituelle tozwi yango et puis tokomona bosomi royaume Congo yo kaisi mokili ya moto otambosa banani na royaume Congo royaume tous les 3 Congo en Kinshasa Angola Brazza et okomaka mboka moko so boyebaka te makambo nzambe ata bote tembe erataka te bokomona kala te bokoyoka bakoannoncer Dieu le Père c'est papa qui sorokele Dieu le Fils kolo yesu papa de lungana
Dieu le Saint-Esprit, papa Diangenda, yewana ka passe mongi mon kiangani, yewana ka 21 de yenzambe mokeli, akabola ba corps na ye. Boko yo kango ba ko annoncer yango kalate. Boko tosa. Eko tosa boko yo kango monka ningi le 6 avril ba annoncer. Tito kokota peka kana likambo leta kama leta na biso. Fati beto muto ko annoncer yango. Déjà ngana zo ki révélation wana. Ya. Royaume Congo ezana makambo ebele. Pourtant to robika to zibo konzi na biso oyo to perdaka kala. To zibo konzi na biso oyo to perdaka kala. Oyo kendaka na tangu ya Esau na Jacob. To salela kaleki biso to abayaya. Siko tangu ekokike moto mundu pe asepela. Bino boyebi ba bien o tata sima ngimango azana ngote ya. Bino bomona ka do bezana bisika no tibiso to kwa lokwa batadi na kote me maji atadi bien. Bomona bisika nzamba bomba ba richesse na ye na mabanga me boyebi teke ba richesse bomba na sa mabanga. Obo bomona pena banki ya Simon Kimbangu. O tambola ka kokwa mukolo tamboli ko bondo lokoti diama. Oke ko teka yango okobela banki asema ba pesi mbongo ebele bomona siko mindele bakomi bana misala po bango bazwaki deja bibango ne bakoya ko salela biso bakoma bana misala na biso tokofuta bango na nguya ya molimo mosanto mais siko nyonso wana pona tozwango étape par étape tata Simon Kimbangu kia ngani na nzoto na esiko oya tata Simon Kimbangu kia ngani alakisi mokili ke koleso aza moto mwindo nguya na ye po ezaki étape ya nzoto oyo alakisi mokili ke il faut que respecter le 6 avril. Pour ndenge zana to bandi de na Congo partout et koko mabongo. Pe makambo ezo yana minene. Banzo te bakoko na biso o bakanga kala na ba Egypte bamboke ebele ekozonga na kamba. Yango tozotonga memorial. Ekozonga na kama makambo eza ebele makasi. Si tokota na royaume Congo. Ya soka bike nzoto o yango te na ko utiliser le yango na royaume Congo na ko utiliser na nzoto mususu ya to ko accepter makasi po tozala kana ye yandi kaka achanzaka nde ba corps po to yebi nzambe na biso to yebi te tika do longole biso distraction na batembe na yo OK boyoka boyebi loti boyebi te Kolo yo vandi na Afrika anyo kwa mi asumakila na yeso pani pona biso. Boze la mindele tamba bako banda ko yeba ko découvrir c'est vrai c'est kolo sa zawa ba ko yako luka. Obino boza na Afrika me bozo luka te. Me bango ba ko yako luka. Kolo yo zawa. Kolo yo se ki ba ko linga ba yeba ba ko ya ebele. Tamba wa yako nde bo fungo mamiso. Nde tata Simon Kimbangu kyanga na ko mema bango. Esika ekuluza kolo yo ezali. Akomila kisa ke ngai ka kolo yesu. Mena yaka na nzoto mususu ya fumu yisu papa de lunga po mundela za mayele makazi aza na sagesse spirituelle eza yena yako comprendre no kime yo moyindo te po mindele ba komona na kamba ofuka mela tata yo sikozaka ya bino bo sakana mutuka pa mabo benge nzambe siko reaction nzambe na bino soit disant nzambe eza bo moteke ezate po nzambe ndaza kati na biso donc c'est normal to benge nzambe po aza nzambe kati na bato yo soko boy na yo etali yo c'est que yo za mwana lembote o mwana elakate o mwana lembo ko bando linga comprendre si c'est vrai alandela akotepe na tembe makasi mais o ayaka ko finga ko chola wa mwana elakate mwana lembote yo pena yo yana na mokilite po ko découvrir nzambe o yana mokili kaka donc oza ba rivage à Satan bino bon natiki bino ciao ciao. Utande na lights. Wow. Like église, bye bye. Banga binote boye lote. Boaka batu lo kwanga, bwana maka sagesse spirituelle ngane na nzambe na ote ya bino faut comprendre. Ngala journaliste on a fungola bino. C'est ça, faut comprendre lote. So bo funga matete ali bino. Ciao.